okokisi moto nini malobelengi na yo ya l'amour oyekomisaka na trouble lokola motalango e vodka okotisa moto nini douce na fraîcheur na yo Gisele bote na yo edopanga tempo eza kaka yo moto koki kopesanga bolingo véritable parce que charme na ye protejaka nga lokola lijombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele umba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele umba nana trouble yo mon amour. Peuple congolais de partout, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernie Bokota, la Diamant Noir TV, servante Nabino Ndenge Tolobaka, Bobo Sanate, Bobo s'abonner, c'est vraiment très facile et puis vous activer cloche pour nos notifications tant émission écoutez sans plus tarder tozana maman to tout dit entre parenthèses maman c'est à mai batu bikombo na to bosana mais biso to ba po boye bazara nani mutu. Bonjour maman to. Bonjour Diamant Noir TV, Diamant Noir ya ba Diamant Noir TV. Mais tomoni yum to bandaki ani donc ani bandi bien tout et bandi sika président sika maramne so sika maman to maluba ba peuple congolais ba Orlando réaction na ndingi président sika bimi o ezali Félix Tshisekedi. Ngai réaction na ngai en tout cas pour sans plus tarder to kene mama to kotana ba nanine réaction na ngai ezali nazo nga naza na mawate naza ya ko sepela naza ko boyebi pourquoi nazo ko sepela nga nazo sepela parce que bozo comprendre te que IDPS oyo ya Félix Tshisekedi ezako ke na kat na kufa bato baza ko yebate mama Diamant Noir bato baza ko yebate bakani si vous pensez que il est devenu président de la République c'était fini. J'ai vu na moni ba émission mususu ba luba bato bazo ko sepela mususu azui miliki ya ko sukula na miliki na salle de bain. Oh. Tellement esengopo na Félix azui pouvoir wana ezali boza ba congolais hein. Les vrais louba baza na kanda basiliki mais na yebisi bango bo silikate bandeko ngana zo sepela parce que bozo comprendre te nzambe azo séparer ba faux résistant bato basaliana binemi pour noboma ba congolais nzambe kaboli bazo kabola ye Félix ye wana bino moko bomoni ngana yaki akana micro no mama na lobaki na micro no na lebi Ajoa Carole na ye abenga ngo na ndenge ya business ezali business Congo comment business na ye donc bomoni yango très bien que ba nommé ye ko nommé ayebaki ke ba ko nommé ye na caméra il a joué son jeu musala batina ki pemé na caméra yango wana donc ayebaki ke ako gagner ba élection ayebaki ba ko nommé ye Félix ba yebaki ndenge ba vaneki na mwasi na ye wana na mitema na bango ba yebi ke biso batu ba ko nommé ye ba peuple ba ndeko ba résistant na ba combattant ngai na lobi na bino bolela te bomona pasité na moni ba maman mususu bazako lela ba papa mususu bazoko enfin ils en peuvent plus non bon c'est là parce que c'est une séparation à la kisi penza banda UDPS et banda trahison ya UDPS ti lelo yo nesiko ye ebimi na poisa c'est-à-dire que bako kosa lisusu te UDPS oyo parce que e kabwana hein il y a vrai ezali oyo penza batikala ba vrai congolais o ba bundelaka penza Congo ya solo bazali ngana bi UDPS le peuple ya papa Mubaki ya Mubaki ezali ya e kabona ya papa Muntutu bo ba bandaka penza UDPS papa Muntutu ezali awa ezali bango baza penza ba vrai ba résistant o ba bandaka IDPS naye papa tu sais que le père d'accord bazali donc ekabwana mais oyo ya Félix Tshilombo oyo ya Tshilombo nabo ba supportaka ye ezali yango mutu ebimisi penza elongi ya mabe ya UDPS c'est-à-dire que c'est fini la vie ya UDPS et sili UDPS vie na ye za ya kokufa bino bozo comprendre c'est un piège c'est fini pour UDPS ezandeli wa UDPS nzambe a séparé yango balobaka
il y a toujours un jour, il y a toujours un jour, okoyiba, il y a toujours un jour au kangayo au fait. Bino bozo là pourquoi? Pourquoi bozo mon a passé? Mais nzambe la kisi bino ouvertement nini trahison il y a batoi IDPS, il y a Félix, pas batio surtout à IDPS. Il y a Félix, trahison à Félix. Félix Azaro Kende vers Liwanaye parce que à la kisi peuple congolais ouvertement que je suis l'ennemi du peuple. Nazali ennemi abino au peuple congolais. Naza d'accord na binoté. Nazali ami ya bato bazoro bomabiso. Mbokani yo mona avocat na yo. Avocat oya ko défendre yo peuple. Mbalamoka komi siko yo ami na mutu a viola ki yo. Yo ba violer yo oké ozu avocat. L'avocat ko défendre yo mbalamoka komi na ami ya violeur na yo. Non. Oh, alors qu'il faut défendre yo. À la kisi bandeko bolelate bandeko ba combattant ba résistant oh ba moni passe na mitema. Bon mona passe na mitema to au contraire bon c'est la po bon mona. Bon c'est la parce que c'est une séparation en fait. Et ça séparation oyo et salami entre biso na bango nzambe a séparé et ça makambo wuti likolo nzambe a séparé maman bon on n'a pas cité c'est-à-dire que c'est la fin de l'UDPS oyo ya Félix Tshisekedi parce qu'à côté le malisuta le baki azali l'ami de peuple à côté sur côté le maté pour défendre le peuple bilo moko bomoni yango muto oyo ba soki ba tang ba nommer la première des choses à dire à honorer ton violeur. Honorer mutu oyo abomi bino. Honorer mutu oyo abomi bandeko na yo. Honorer mais non, mutu oyo bembe papa na yo ezali na Belgique ti lelo. Ça va faire bientôt 2 ans. Mutu oyo na kamona sapo asasi ko sasa. Batu ya kamona sapo l'air baza en colère. Ils sont très en colère alors que ce sont des louba. Botika makamwa tribalisme na baluba. Non, ce n'est pas les louba. Baluba baza ba congolais ba bana. Baluba oya vrai ba congolais baza na mayele. Botika boyo bazola na moi poignet ya bateau ba sukola na ba miliki ba misusu ba meli ba champagne ba misusu ba ti ba fufu na ba fécule de pommes de terre na elongi ba misusu ba ti ba poudre ba misusu ils n'ont rien compris bazoye bateke bazoko sepela ndeli wa ya UDPS na bango UDPS c'est koufi c'est fini oya Félix wana eza ya kokufa nzambe akaboli bo mona pas c'est la fin mais maman to oui papa maman pardon manto comme ça papa tu as un masque de veste parce que ah t'es papa moi si qui toko quoi yo maman bande sou papa sous na mutu nanga na lo ba vraiment bango donc dans la mutu nanga bango donc bango bani oui maman to yango to tuni boye ce qui ezaka si jeu au Félix ça sali po azona le poste yana bongo le bon mona ki abongisa Congo ndeni botikele tenter mutu nanu a prêter serment déjà tout le monde a tombé mais parce que to yebi que je wana ya bandaki yango bandaka là. Il a été bientôt là, il n'y a pas longtemps, il a été chez Museveni. C'est là où il a été finalisé les choses, au fait, il a été finalisé les choses, il a été finalisé les deals, il a été signé un contrat à Souka. Qu'est-ce qu'il va aller faire chez Museveni alors que nous avons un problème avec Museveni? Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Et à Zongi Mbalamoko, allez, Mbalamoko Yowana va nommer Basali nomination. C'est-à-dire que tout ça, il n'y a plus de secret maintenant. Congolais à Yebi, Congolais à Salamouki. Toyebi mamakamno surtout parce que à kokite le lobo un jour à lobasu suna kanambe a tourner les loba ke le lobo na barbomaye. Vous comprendre? Question yo posé ko, c'est-à-dire que il y a deux choses ou à se séparer d'un peuple congolais libéla ou la deuxième chose ce qu'a lobby à ça là à trahir bango qui a ce côté à peuple. OK. Oui, c'est ça qui a ça là. À ko ça là yangote parce que yebi que so ka salon barbomaye. Bako bomaye parce que ba signa ba deal ba contrat ba signa za ba contrat le te ba signa ba deal est belé il y a butu ba signa bi il y a moy o ba tchaki na ba Genval o ba tchaki na ba na Italie o ba tchaki partout là où ils ont signé des deals partout il ne peut pas nier à cause de sous simaté à cause azalaki na temps o ya ko zonga simata papa ne akufa ki alobi non fo bemba papa na ngai ya soulèvement populaire so balingité c'est là asalaki yangote parce que yé pour naie Congo ezali business ngai na moni na journal moko africaine na ba poser des questions il y a le journaliste a posé des questions abi bon si ko yo to le ba makambo vérité na Congo vous avez un problème avec les Rwandais mais comment toi tu peux régler ce problème là ba Rwandais na ba Congolais alors moi je vais régler ce problème là ndenge ya business. Yoka réponse. Alors je vais régler ce problème dans oui je vais mettre ça dans le cadre de business. Yoko régler le problème il y a Congo na ba frontière il y a Congo na Rwanda na business mais quel business?
Mais yo, ça n'a mon business. Quel business, papa? Donc, des choses comme ça, même les étrangers se moquent de nous. Même, mais ils ont dit, mais Antoinette, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore pire que mais l'autre, il n'y a pas de mots. Allez, qui n'a pouvoir? Et le Kwaliboso, il ne pense même pas aux morts, il ne pense même pas à nos martyrs. Il a foulé nos martyrs. Même Tato a bottillé, a foulé aux pieds. Mais c'est inacceptable, c'est inimaginable, mais c'est inhumain. Garçon, il y a zap, penza la montée, maté, azali, penza. Donc, je n'ai qu'à mouetter, ndenge okeye pas Rwandais. Parce que Rwandais, bomaka sans scrupule. Bomaka penza bango la kabanyama mais moto à la canavalerte yo comme ndengwa lokola bango Félix. Comment se fait-il? Mais vraiment Félix, s'il te plaît, une question. Comme il va nommer yo président Congo, il bien qu'on dirige Congo. En plus de cela, au Pessi bango ba ministère régalien surtout au ezala simba mboka kwa côté. Rien. C'est-à-dire que c'est un président de pacotille, c'est un président en carton. Ozana au président en carton, en pacotille. Alors, peuple congolais a l'ingangota. Peuple congolais a boy na yango. Yo le reconnaître que Kanambe azali congolais. Mais c'est catastrophique. Yo au craché sur nos martyrs. Au craché sur les Congolais, surtout les Rosim, les Koufa, Ponamboka, des millions de gens, les Koufa, Ponamboka, les combattants, les Kendana Congo, au craché sur Bango, au craché sur les femmes violées. Moussala Nyon, surtout au docteur Mukwege à Salaka, yo au minimisé, au craché sur ça. Docteur Mukwege, tu devais te lever pour dire quelque chose à Félix, parce que tu ne peux pas laisser ça. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît même pas ce que tu fais auprès des femmes. Tout le travail que tu fais, toutes les peines que tu te prends, enfin, je sais pas, bon, je te tutoie, c'est pas grave. Toutes les peines que tu te prends pour pouvoir s'occuper des femmes là-bas, Félix Tshisekedi a foulé un go au pied, a saccagé un go, a minimisé un go, a commis les violeurs, a commis l'assassin, a commis Moutou Oyo, c'est-à-dire que, plainte sur le Congo, na mindele, porta plainte contre yé. Même Rwandais, il y a d'autres Rwandais qui portent plainte contre Yé. La première des choses, maman, mais c'est choquant. La première des choses, il dit, je rends hommage à Kanambe. Ah bon? Tu rends hommage à Kanambe? Mais toi, tu es un assassin. Mouyibi. Donc, aux alinayo mafieux. Là, maintenant, Félix, il y a deux choses. C'est ta mort. De toute façon, c'est ta mort. Ou la séparation de toi, ta séparation avec les Congolais. Ozo jouer rôle au maréchal Pétain a joué en France pour aider les Allemands. On joué le même rôle. À Wako, il n'y a même pas une rue Moko Bakoman en France. Il y a maréchal Pétain. Exaté. École, exaté. Il n'y a rien. Maréchal Pétain, au contraire, sur le biboye. Les gens s'énervent. Ça énerve les gens. C'est pareil, Erosal. Neremona au Congo. Quand on va parler le nom de Tshisekedi, au Sali, quand on va parler de Tshisekedi, on va nommer, les gens vont cracher dessus. Yo, foye bakayango, histoire na yo fini. C'est-à-dire que yo, Félix, yo bakango yo na progéniture na yo. En plus, tu as une femme rwandaise, na progéniture na yo, na Congo, bozaba tu as soni, bozaba tu as humiliation. Yo, soki okufi, toko tchayo quelque part dans le cimetière à collabo, et que tous les jours les enfants vont aller cracher là-bas avant d'aller commencer l'école. Pour dire que voilà, ce sont des collabos, ils ont trahi le pays. Yo, Félix. Maman, maman, je respire. Mais je suis en train de dire surtout, non, naza koloba surtout na, passe un message, na ba combattant, na ba résistant, bo baza touché. Je peux comprendre, Toko comprendre que voilà, c'est vrai, c'est choquant. On pensait qu'il allait au moins penser à nos morts. On pensait qu'il allait au moins penser à violer les enfants qui sont na bazamba tilelo yo hein, na bazamba tilelo yo muswa je suis né dans la guerre, je ne sais même pas. Même Maya boy comme la malonga yebité ba on vivre car par la perfusion divine. Même pas il a même pas pensé, il a même pas honoré Tata Oya Boti a Koufi, lui, Azan na Belgique, tu sais, na cornaï babimicité, on espère bien que vous ma corps, on a dit ça. Bino bato sepeli Félix, vous serez déçus. Bon sepeli parce que vous avez, il y a un côté tribal qui est en vous, bobimisi ango, c'est tout. Mais nous ne sommes pas là pour sauter à côté tribal. Les loups sont nos frères, les loups bazali ba frères, bazaba congolais.
il y a souche. Donc bokoki jamais kokotsa maman na ngem sa mobutu atika biso na tata bo moko maman bo moko ekolo bo moko biso surtout za bana tata mama toi ba congolais. Moi je connais les louba qui sont pas d'accord. Net ba maître Kalonji. Et bien maître Kalonji. Net ba maître Jackson il y a eu yango wana maître Jackson bato baza est belé. Baza d'accord à ta na nomination il y a Félix maman. Voilà, c'est la honte Félix. En plus tu as une femme rwandaise. Vous ne voulez pas de l'autre parce que c'est un Rwandais et l'autre il a une femme rwandaise. Donc pour toi voilà. Ça revient au même. Mais c'est pire encore. Ok, d'accord, maman, doucement, tu es malembe, maman, tu es moni kandele qui m'a cassé, mais tu moni Martin Fayulu à côté de recours. À quel côté à recours na cour constitutionnelle, ba boyé, mais bandimi à Chadari. C'est pourquoi bandimi à Chadari pour maman Congo tambolaka na désordre. Comme tu l'as dit, c'est la cacophonie politique là-bas au fait. C'est de la cacophonie politique. Tala, nous sommes allés à la manœuvre na bango tout ça parce que Martin Fayulu a que notre chat recours naie après si recours naie Chadari a copé sa recours naie ezala Chadari ezala Martin Fayulu boyo kanga très bien bangomi balé soko ba tie recours wana et quoi annuler ba élection tant qu'on annuler ba élection c'est à dire ça va prendre encore du temps c'est à dire que lui illégalement comme il est là à recontinuer pendant quelques années. Vous comprenez? Oui, Kanambe va continuer encore pendant quelques années parce que comme Bango Batier recours, c'est-à-dire un recours et qu'on arrêter tout. D'accord? Et ça la Fayulu, ceux qui ont recours, le recours va tout arrêter au fait. Bah quoi annuler l'élection. Ok, bon. Ceux qui vont annuler l'élection, le temps que ça va prendre, ça veut dire que lui sera toujours là au fait. L'autre sera toujours là. C'est ça l'enjeu au fait. L'enjeu c'est ça. C'est-à-dire qu'il continuera toujours. Il y a lobby. Bangonio se bako jouer jeu il y a l'autre côté. Bangonio se bako jouer jeu on attend na lobaka ba finginga ba to ba lobby ba to musuba telemsinga na nzela oh ko lo ba boité pour na Fayulu ko lo ba boité pour na Fayulu. Moi oui. Les gens m'ont arrêté au col. Je dis des choses vraies, je ne mens pas. Je dis des informations très précise et puis je ne peux pas venir ici pour raconter des allégations mensongères sur les gens. Non, pas du tout. Et swinga, et zali vérité, et nazu information nazwaka, et outarnakishasa chez des gens bien, des professeurs d'université, des gens qui font qui sont peut-être pas là, mais qui sont là, qui font les analyses pour le pays et ils ont des informations très capitales pour notre pays. Voilà. Merci maman Tobi que tant le banga mon etikeno qui dit bana ota maman to nini maman to zukenda kandeli ki makasi mais ngai loko na otuna question na bino ba résistant na ba peuple congolais na bango Martin Fayulu tanga ki ko tsariko mais ceux qui toki na besoin récupérer mboka pourquoi pas ko sanga na bango na mi bali na biso surtout comme ça batu ba ye total ceux qui nini ikozonga suna maboko ya Kabila to biso to récupérer Congo pour na libéla maintenant comme sous ba annuler sous élection et bande sous et aux sous battant moté que tout ça la bien pourquoi pas ko sanga na biso surtout mais bango mi balé déjà c'est-à-dire que Bango mi balé déjà dans un premier temps basu ba congolais en otage. Il y a pas que Bango mi balé. Il y a pas que Bango mi balé au Namboko bakoza. Pourquoi Bango mi balé? Pourquoi seulement bakendeki d'abord na Suisse on a pour ba que nous komi ponana pour ba sala ba au Ezekiel Lobri. Ça c'est tout ça c'est les mensonges, c'est les manigances pour nos peuple congolais na kati en otage. Koyokana et kozala difficile une question le pour bango bayokana. Bayokana peut-être na butu na kuku so ba monene na butu na kuku. Mais na façade ba relaxa koyokana te. Mais na kuku bayokana quand vous voyez caméra là, caméra c'est un sorcier il y a pas de mots à côté na butu à côté la même Fayulu. Kamel ne s'arrête pas là, il va aussi chez Fayulu, tout ça. La politique là, ils sont en train de bino bobo landara bango bao kangabino en otage. Bisote po bisoto yebi bilo on a monté en jeune à bango wan. Koyoka negozala très difficile pour c'est-à-dire que na façade bo relaxa ba yo kanate. Mais na bayoka na bakuta na la nuit. Il se voit. Bakuta na frère ndengeni bosa boni lobito sabo et tali bango na ba congolais na bango tenga na business na ngai c'est ça koyoka na ngwana mais soko lingi koyoka na ba congolais
ba combattant na ba résistance sur makambo yo na ndenge esali boye koyoka nekozala te jamais parce que non koyoka nekozala te parce que il y a des gens qui ont choisi ba poni nzela na bango ya ko soutenir Félix et ba misusu baza d'accord te ba misusu ba poni Fayulu c'est-à-dire wana siko ba jeu ya Kagame na batu na ye balingaki yango pona ko séparer ba congolais au fait donc ba komi siko na place o ba séparer ba congolais. Nous avons bango balingaki ko kabola ba congolais na congolais ba yokanate yo monite ba tiema makamwa ba tribal wana c'est nanyo na kato malba muke ngana na solek na batu ya UDPS mususu balobi que Félix sa fungoli mutema nanu kuta prêter sermenté malobi ke ba congolais ne so o bazana diaspora o ba kitara na Congo te ya bengi bango tanga zo ser a prêter serment tout le monde a quitté na Congo pour qu'ils travaillent ensemble donc baba fungoli déjà maboko ke tout peuple congolais ya mais ça ezab moyen ya ko ke neti mettre Jackson na monaki a komaki même na Facebook ke bazo kaneli balobi oh soka kiti Congo a komona mais ngana solina bata UDPS balobi ke maboko za ya kofungama tango Félix Robandamba mo musala peuple congolais no so azonga na mboka akene po ake travailler c'est comme bena ngwezala na bango bata UDPS mais ils maîtrisent rien du tout na bato IDPS so baro bawana bato bazo ko loba il ne maîtrise rien du tout parce que lui-même président la bango il ne maîtrise rien du tout na Congo c'est ça le problème il ne maîtrise rien il a juste la bouche pour parler tu sais bien qu'il a moni bien que ba gouvernement o eza makas la police banine a pesa ngotika na maboka kanambe non il y a pas de changement a kosi bango balobi bien kazo kosa bango pour récupérer après à go changer il ne peut pas il n'a pas dans le baki na mission ezaki dernièrement il n'a aucune commande de la maison il n'en a pas du tout c'est un président en pacotille c'est un président en carton tout ce que ces gens disent là-bas bazolo bana il ne maîtrise rien du tout baza ko maîtriser même pas yemoko président na bango ne maîtrise rien na Congo a ko maîtriser le côté bango ba ko maîtriser ni peuple congolais oyo azalo baka makamwa zana interdiction au Kende Congo ko Kende te bolanda makama Félix te car moi quelques luba oyo ba sa ba sentiment hein o ba sentiment zo ko sa bango ba lingi ba Kende bo Kende ba misusu pe ba ozonga na ba misusu ba kendaki ba kendaka ba misusu ba kendaka na tango vieux carton jaune ba misusu ba misusu ba tikali entre bango na bango ba fundani pe na kati ba misusu ba zonga imbango pa Brazzaville ba kati ba mai ba zonga imbango ba zu ba avion ba misusu ba tikalaki donc na déconseiller bino bo kendete oh bo ya bino so bo ken Félix ne maîtrise rien du tout batu o ya ye ba lobakona lui-même il maîtrise rien et bongo bango ba maîtrise rien il maîtrise encore que dalle. Donc, bon, rien n'a changé. Bien, il a changé. Je pense que Batouba Mayel, ils n'iront pas. Batouba au Kendete, les gens n'iront pas au Kendete parce que rien n'a changé. Parce que si le ministère aussi Marakeba Kangabatouba ni les akal maboko mutouana non. Et changer tes Kolanda Bangot à Kosa Ningini. Donc lui a Messanaka Kokosa ba peuple congolais, a Messanaka Kokosa ba Rwandais. Il est là quand ça Kokosa ba Rwandais. Oh Bazasi Manaï. Oh, il y a beaucoup ça bango, mais bah ça ka boucher mon gobe, bah meli c'est fini. A beaucoup ça bango te, et on ne maîtrise rien du tout. Boyo ka ba mensonge ou anate, c'est juste pour calmer, pour na luka ko calmer batu ba kende. Non bo kende te. Biso to yeki batu musu ba démissionner batu musu ba si ba sal ba valise. Les quelques ne kona bande kona biso oyo ya ba bazana ba sentiment wana ya tribalisme. Bango ba si ba sali ba valise ba okende. Mais non, n'y allez pas parce que c'est la même chose. Mais je sais que les gens savent, nabi ke boyebi, bozama yele, tant moutazolo badena miso batu boye, et après ba pouvoir nous surtout assez abelé ouvertement, il a déjà montré ouvertement que je ne suis plus avec vous, je suis avec les autres comme Palou à Salango. UDPS, elle, familiale, oyaye, à Saliango ouvertement, c'est-à-dire qu'il s'est démarqué à Lingi, ba peuple tabinazan abinoté. Et là, on a honoré Moutoua Bomarabino Bino Bolingate, na honoré yo comme ennemi public numéro 1 et Congolais. Voilà. Et là, on a donc, peuple congolais, bon, on n'a pas cité, c'est la fin de l'UDPS, c'est la fin de Tshisekedi. Il a deux choix. Nengazo Kenewan a recours à Bangote pour aller vers le peuple. Non, soit à cause de Bomaye. Donc, il est obligé de continuer comme ça. Donc, il devient notre ennemi. Voilà. Merci, Tokomi Nabiso Kochite Nasuka Papi, les rois qui va répondre à maman To, Oyo Bolukaki. Carte illimitée, oyo kama mantoyi à lobina bino puis balandine surtout il y a diamant noir ndena bosanité bato à Dubaï tant bolobi diamant noir à monaki message na bino en tout cas to rozana bino tant msube to roya na bino maman to qui sait mais to roya na Dubaï kala mingi te en tout cas vraiment to roya nani okomboina
bakomenga bakombote bakomenga message belé donc babidi amano kaloba na bango te akipara na tanga bango te na tanga bino nyonso tout tozo ya Dubaï toko ya kuna na maman to 2019 et aussi la té et batu ya Japon en tout cas kala mingi tenga na zokende na Japon tozo ya kuna boyo ka somote makambo ya Félix à perdre c'est la fin de Félix bino kasi na bango micro à perdre c'est fini pour lui c'est fini n'ayez pas peur c'est fini c'est la mort c'est fini pour lui voilà il s'est démarqué maintenant toko bunda combat c'est quoi bien parce que oh azali ko empêcher combat c'est mais bandit combat et bandit pesant de plus belle combat et bandit bandego combat et télémisco et bandit siko bien siko yo de plus belle na oyo ya mwana mboka siko oyo a se démarquer à la qui c'est le bino naza binoté naza bino mena binoté maréchal Pétain ya France voilà yewana bonne la té bobanga té c'est fini résistant combat wana zala kaka lelo ba changer mutu combat zo continuer siko bo combattre contre qui pardon siko to le barat siko to zaka d'accord na ba élection to le barat tu ne peux pas aller na ba élection avec Mutu oyo avec les occupants. Au moins il y a un résultat yango. Résultat yango. Vous voyez, au moins la cacophonie, c'est ça le résultat. Si vous allez aux élections avec les occupants, résultat, n'allez pas aux élections. Bisokaka soulèvement populaire, ils ont bien organisé, mais ko salama. Ndenge Félix ça s'est démarqué à Kei, c'est quoi soulèvement populaire et ko salama, kalaté beaucoup monde. Et ko salama, Félix a prêté serment, a prêté soulèvement populaire ko salama parce que c'est quoi, UDP c'est ça qui quand même la force, maman. Faut pas obosana ezaki opposition mo ezaki na force OK so OK na bando na ko mo na IDPS yo OK na fond ya pardon ya Lubumbashi okuta IDPS OK na fond ya même na bisika bazo mapso na babukavu kuna na ba Butembo na ba nini okuta IDPS OK na fond ya Congo okuta IDPS ezaki quand même na makasi quand même eloko wana ce n'est pas pareil comme Palu ezaki mo loko moka muke bango ezaki loko mo ya munene au fait donc siko yé a BBC siko image ya IDPS wana abomi yango donc a écarté yango ngai na remercier nzambe na za ko sepela na bibomo na pas cité il s'est démarqué yimoko albo ya lobi na lingi binoté na honorer mutaliboso même pas papa ya botangai tu es un enfant de la malédiction oyebi biso to aba bantou et c'est pas bon pour toi c'est pas bon na honorer même papa ya botingate la première des choses na ko honorer muto aboma bino o ennemi na bino obo lingate obo na ko honorer yepe na ko batela etiso na zala na ko batela etisuka Alexis Bino pour les c'est-à-dire que lui c'est fini maintenant le combat commence maintenant tu écarté a commis le combat rwandais tu écarté combat ce que bandit ce soulèvement populaire résistant bozana soulèvement populaire to boité parce que le professeur Jean Belépé na monia zolo bango azo komango Petro Yambe kalaté na émission de Souspoa Loba. Bon, maman, Tobino va résister, vous êtes toujours d'accord. Tu n'as surtout d'accord. Tu es d'accord. Tu es soulèvement populaire. Oui, c'est bien. Mais soulèvement populaire, oui, banané. Pour la monnaie, ça fait tes salami. Pour eux, on peut dans souk, pour tout succès émission, va faire tes salami, va CPL. C'est comme bateau va ça soulèvement populaire. Quand on bateau côté va voter quitter. Na côté Moussou tonde. Non, bah tu vas CPLT, bah Butembo, voilà, bah tu vas CPLT, les gens n'ont pas voté. Là-bas, il y a des vrais combattants, il y a des vrais résistants là-bas. Bah côté kuna bah tu vas CPLT, bah tu vas CPLT à limité, tu. Quand moi place au bateau bah vendre moi carré na bango bah moi. Oh oui, bateau bah CPLT c'est bateau bah kena limité, mais ce n'est pas partout. Bah na bah yebi combat, na bah yebi politique té na mboka, donc les gens sont complètement dépourvus à makambo politique bah yebité. Voilà pourquoi bah zo CPLT là. Mais bon bah yebi penza bien bah CPLT. Toyoki na bandundu kuna ke bazo benga na bandeko na biso balubu bakotaki na bandundu bazo benga na bango no bandeko bo benga na bango te mulu bakova na bandundu mboka na yope mutabandundu ko konvanda partout les mboka no Congo eza ya nini bo benga na te mulu bako azala droit kovanda bandu bo benga na te muto asali mbeba ezali Félix eza bango te botika bango pe bango souffrir Félix a honoré bango kutu même pas akipé bango kutu même pas donc botika bango. Merci. To comme na suka émission maloba suka mamanto pour na lelo ndo bisi ba peuple congolais des bino solution na misali soulèvement populaire mais maloba suka na bato so balanda biso ningo pesa mutu mombote na vite fait na ebité. Bande ko ba balanda biso bo balanda biso boyo capacité mbote yango na lo bos tenons-nous totel masiko bo rejoindre des résistances pour na ko telema pour na ko bunda ko bundisa Félix ko bouter Félix dehors yena batuna wana
Félix Aza muta système, le col à l'axi biso ka muta système. Bon, d'accord, OK. Maintenant to bundi ça y est. Bo tele ma bo banga te, bo bang ata ba finga ata ba bo banga ma finga wa ça le côté. On laisse passer, on laisse couler comme ça. C'est tout. Bo banga ma finga te. Na ngana ba peuple, ngana sa peuple congolais ka beaucoup ba benginga ba msu coller ba msu sunini. Bo le la te. Bolé la thé, bozala makasi, il faut toujours tenir bon, ne pleurez pas. Tenez bon et c'est fini. Maintenant combat est bandit. Combat ce que est bandit penza be po bango ba umisi combat mingi na makamba désordre bo. Siko ba l'accès long na bango polele, c'est très bien. En tout cas, on a pesi courage na ba congolais bo banga té, bolé la thé, botika makamba ko s'inquiéter, la lutte continue, bitu maison continue, coûte bandit de plus belle là maintenant. Merci beaucoup. Merci, restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Bye. Diamant, Gisèle Umba, Gisèle Umba, Napoli nana ya Diamant, Gisèle Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Umba, Diamant.